Jesus é por mim, ninguém será contra mim. Se Jesus é por mim, tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Por isso não temerei, nada temerei. 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 Neste mundo perigoso é difícil viver. Neste mundo perigoso é difícil viver. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Por isso não temerei, nada temerei. Coloto Zambwa, Joaquim, Igete, Taya Kusike, Mokonzi ya Mama, Mama Annie, Temo, Joaquim, Joambwana. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W, la seule radio net de la diaspora congolaise. Mama Mise de Bruxelles, Isaac des États-Unis d'Amérique. Mama Clarisse Aquala, DSV. Diana sur le photo de Wuppertal, J d'Orange, Mère Solange, Charlie Kachina, Odon Pambo, les grands dépositaires célèbres, Véron Malumba, Maman Pélagie, Papa Jean-Pierre, Maman Françoise Histoire. Igete Taya Kusike Mokonzi ya Mama Lelo Moto Epeladi. Mama Anitemo, Kulutu Zambwana Joaquim, Véron Malumba, Maman Pélagie, DSV, J d'Orange, Mère Solange, Motema Pembe, apôtre de réveil, LGBN, les grands pétroliers, Mopomi, Joe Chongo, Géomètre, la princesse Pauline Djema Chongo, ingénieur Alain Ikulu, Mère Olga, Odo Mpambo, Papa Isaac Mbele na États-Unis d'Amérique. Kalala Moussadi, Véron Walumba, Radio Télévision du Solo, toujours Canodi, Acoustique, Kenesha de Parigo, Ali de Bruxelles, Mère Sophie Mawamba de Parigo, Yabiso, TSV Nabolimonae na Solange, toujours Gou, Canodi, Charlie Kachila, Véron Malumba, le commandant Ibu de Suisse-Irlande, Jean-Paul, Maramo et Souka Watekwa, les grands pétroliers, apôtre de réveil, LGBN, Charlie Kachila, Mwanafomoke Mbango, Maramo, Eko Souka Wate, Odon Mpambo, les grands dépositaires célèbres, Mama Annie Temo, Kulutu Zambwana Joaquim, Kalala Moussadi. Ah, Maramoyo. N'allez pas moi 2 pour moi 3 points. PMM Mata Fifarmer Régine Mata, Annie Temo, Mélanie Tanguy, Gabi na Liège, Yabiso Yangoyo. Quel est Tolebino quoi? Jesus, tu és a minha esperança. Jesus, tu és a minha alegria. Não me deixa andar sozinho. Joyeux anniversaire. Não me deixa maman neste mundo. Au Sarapodes Gazaladi. Maman Adeline Tanguy. Ai Jesus, eu sei. Mélanie Tanguy, Cabine à Liège.
Bah, joyeux anniversaire. Merci Nabandeko. Vous allez kolanda biso na 3W Radio Télévision li solo na masolo oyo li bala bosembo. Pe na pesi ba bon anniversaire na ngai na mama Adeline Tangi. Joyeux vraiment que ba bon anniversaire et witi epaya. Ye mei oyo muto pesa donc poya zala bien. Vraiment mama na ngai yangwana nzambe apesa yo pe mikolo mingi o umela na kati na mokili oyo mpamba te soki DSV akoma kosepela boy po yo sala ye asepelaka. Sans plus tarder na koleka na lombango epai ya HM au carré na meka kopesa ye maloba ye aiba kokumba yenda tokokende na ngambo nini. Mama na biso igete eboto papa na biso diana sulufutu de vous pertal. Vraiment bandeko balandi la 3 fois W Radio Lisolo obosobwa elobeli ezali bongo mama na bino HM au carré iget mokonza ba mama TGV Thalys double vitesse taille acoustique général la reine nanzela ya masini nde esimba mi pe ekamba mi na yeme ikolo bampema diana sulufutu de vous pertal motema ya mère Solange. Sans plus tarder lelo ezali mokolo monene otoko pasola temi kitoko na émission libala bosembo eko kamba bana mama na bino iget mokonza ba mama elongo na mama ani motema ya papa Joachim Zambwana na bosani te mama na bino mama mise ye asa na biso na nzela ya singa toko pasola poke na ba auditeur na ba auditrice so bokolanda biso tolobi line ezali ya kofungwama benga o kote la biso na likambo oyo ekweleli biso na émission libala bosembo. Sans plus tarder na pesi bambote be na égide des andame papa na biso Diedos Mandamawa privé papa na biso Tambo bambote bele na leki na kopesa papa na biso Odon Pambu mosai na nzambi bambote bele na bosali te papa Roger Kashama bambote bele mama Antoinette papa na biso Joachim Zambwana mama na biso Clarisse Akwala la prophétesse Anne Bibi mama na biso Anne papa na biso mama na biso Feza Bolimbisi bambote ebele na pesi bambote ebele na papa na biso Muzadi Kala la papa Véron Mwalumba papa Jean-Pierre motema ya mama Françoise Itwa bambote ebele papa na biso Mbala Komi na bosani yote papa Isaac Mbele pe papa na biso na kombo ya JP Ukanda bambote ebele papi bisikita na mboka ya Irlande bambote ebele papa na biso papi pe papa na biso Koko dia Nzombo na bosani yote bambote ebele mama Clarisse Akwala Kongo alenga mwana fumuki mbangu na bosani yote papa na biso Véron Mwalumba motema mama Pélagie Mondele na bosani yote. Sans plus tarder tem na biso toko niata pe toko pasola ya pokwa mwalelo ezali bongo likambo ya kotinda mbongo na kati ya ba famille. To remarquer na kata cheme ya libala mbilinga mbilenge koti pone ete mwasi na mbali babalani bazanda kumoko me poto ede ba famille na biso ebandi kopesa ba trouble na kati ya ndako. Musu bazali kosala yango na injustice. Tanga musu mwasi ya kotinde bele pa na bango, tanga musu mobala kotinde bele pa na bango, eza kopesa mwa nyungu. Yambo ya kokota na bosinda kopasola teme na pesi maloba na mama na biso ani motema ya papa Zamba na Joachim ye a se présenter boyoka ye eboto mama vous la parole. Ok, merci mama egete na lengo pesi nga maloba. Oyo mama ani mama activiste ani boye bien. Mwasi ya papa Joachim Zambwana. Motema ya papa Joachim donc ngai eyo nazo pesa watu nyonso mbote papa DSV na molonga na ye mama Solange na pesi bino mbote mingi na lingi bino mingi nazo pesa pe mama Akwara mbote mingi nzambe apambola bino nyonso kunepi papa Isaac Mbele pe na pesi mbote na papa Muzadi et puis na mama Mizesus na pesi mbote mingi papa Vero pe na bosante na balandi nyonso bazali kona na biso na pesi bino mbote mingi pe na lingi bino mingi nzambe a continue ko batela bino lelo ndenge mama igeta uti koloba tozolo bela di bala ya 50-50 to bengi molimo ya ngai bamususu oyo ya ngai mobala koloba oyo ya ngai mwasa koloba oyo ya ngai donc lelo yango to koniata lelo oyo donc ba mama bofungola matoyi bien boyoka biso lelo oyo donc msea lelo ezali ya ba mama penza po biso penza tokoloba oyo ebomba mama tokobimbisa yango
tozoloba libala ya 50-50 molimo ya ngai oyo epandi mabala epandi bafamille epandi makambo ebele na mokili oyo mpona nini tolingi kolobela ngo mpona nini tolingi makambo oyo esila ezali malamu te ekaboli mpenza bafamille mpona nini bademande ya demande familiale ekoya ba 50-50 kote na kati basalaire ya papa azoya na salaire na ye mama pe azoya na salaire na ye nyonso wana ezokopesa ba desordre mpona nini ba 50-50 kote na kati kotia mosusu bambongo mosusu ezoya na ba business ba faire papa azoya na oya ye mama azoya na il faut eyebana papa akosi combien mama akosi combien ba compte bancaire lisusu faut eyebana ba carte ya banque nyonso fo ezala papa ayeba combien aza nango ba compte ba carte ya banque nyonso fo eyebana mama oya ye nango emonani papa oya donc eza na secret ke papa ya ye amonaka ya mama te mama pe ya ye amonaka ya papa te nyonso tolingi biloko wana te et peut contrôle ya ba dépense pe ba dépense neti ya minene oya mike te okende kosomba bombo na nyonso tokolobela wana te mais tozolobela ba dépense oya minene oyo eza ke neti ba facture faut kofuta ba facture faut kosomba ba biloko minene nyonso wana foto fo nyonso wana eyebana donc yango tokoniata lelo oyo mpona nini tolingi bakime eza na bandako na biso tolingi kokoba mabala na biso mpona makambo ya 50-50 wana te eza malamu te kotina mbongo na afrique bawese nini nyonso epandi mabala mosusu akotina mbongo na wese nini na mayele mama ayebi te papa ayebi te nyonso wana eza malamu te nde tobengi 50-50 molimo ngai yango tokoniata lelo siko oyo nazongisi malobe pa na bino kuna kitoko solo mama na biso ani motema ya papa Joachim Zambwana molimo ya ngai sans plus tarder toleki na mama na biso mise se présenter bayoka pamba te to kota na bozindo ya kopasola teme na biso ya poko malilo eboto mama ya sola vous la parole eboto na balandi nyonso bakoti na radio lisolo na poko ya lelo tozala bino na lisolo na mama ani motema ya papa Zambwana na mère TGVWTC ole mokalobaka nga naza mama mise nazala na Bruxelles na Belgique donc bambote na bino ebele tolanda lisolo nazongisi maloba eboto mama na biso mise bandeko balandisila 3 fois W radio lisolo boyoki ndenge bandeko na ngai ba mama na ngai ba mama ya bwana ba mama sage mama ani motema papa Zambwana mama mise la servante de Dieu à se présenter bolandi bango toko pasola pokwa na pokwa mwalelo teme wana to pesa bino likambo na kotinda mbongo molimo na ngai bokolanda ba développement na biso to lobi line za ya kufungwama et si ko comprendre malamu te toza na moi implice ya ko compléter na ba idée na biso ozali les bienvenus benga na 3 fois www.radiolisolo.com toko yamba yo pe okosala intervention kitoko sans plus tarder to continue bozindo ba développement ya thème na biso to lobi likambo ya kotinda mbongo na bamboka na biso so diza na Angola to na Kinshasa eza kopesa mbonge na kati ya mabala to remarquer batata ebele baza na injustice na likambo wana okomona papa bingisi mwasi mikina poto tango mwasi akomi aye na tike na ye alingia konza mama na nyonso tout cela veut dire mwasi aza na valeur te liboso na ye famille ya mwasi aza na valeur te liboso na ye okomona zova na mwasi bafutaka ye na mwasi na bana mais ba injustice pour atinda mbongo pa ya famille ya mwasi roka ba 100 euros ba 150 jamais ça comme on a 300 mais pas na bango ba 500 ba 400 pourquoi différence en ndengwa zali ko arriver na kati ya mabota na biso est-ce que famille ya mwasi bazana monoko kolia te est-ce que la famille ya mwasi bazana dépense te c'est question pour na papa oyo bazali libanda na kati ya 3 chemins sans plus tarder na lekina ko pesa maloba na mama nanga ani développer na ngambo ya papa oya injustice bakotinda ka mbongo kake pai na bango ebele kaya ba mama mukie e boto mama ani ya vous la parole. Ok, merci mingi mama egeti na ndengo pesi nga maloba ndenge nkato uti koloba tuzo ba ngama 50-50 molima ngai nikoloba oya ngai papa koloba oya ngai oyo voiture na ngai mama koloba ne ndako eza ya ngai po eza na kombo na ngai yango tozolobela lelo oyo pona oyo tokoniata lelo oyo ezali neti décision ya kotinda mbongo ya 50-50 fo euta na mwasi na mobali donc couple faut ba décider que ba cadeau tokotinda na Afrique faut tosala boy mama na papa na mama faut vendre ensemble bozui décision que bosala tokotinda mbongo support na famille que tokosala boy
mutu moko papa moko kati na bino aloba te ke asala makambo na kinso ko asate ngai chef andako ngama na koloba boy